Comment ya tata, moi on appelle tata Molimo Santo. Kimakizoye. 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 Espoir du monde église universelle. Papa Simon Kimakizoye. Papa Simon Kimakizoye. Oye. Papa Simon Kimakizoye. Oye. 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 Papa Simon Kimakizoye. Molimo Santo. D'accord, moi tata mwana pe tata Molimo Santo papa. Opesa kibiso lingisa. Tozala na bandeko na biso ya Ravan. Na tia ete lingomba na yo ekoli. Tozali na 3e millénaire, 21e siècle. Yo bakete mokili mobimba. Bakoya kokonzela yo tata Simon Kimbangu awa na yelo selemi ya sika. Olobaki ete bana na yo pe mingi bazala libanda. Tango na bango ekokoka bakoya na yelo selemi. Fondation Simon Kimbangu osalaki yango na 2009. Obomi likambo na yo na tango oyo na mazali kopesa biso ozali kobimisa moke. Ezali interface socio-économique ya Lingomba. Oyo monaki ete Lingomba etika na likambo na moya molimo. Matali botongi misala na makambo mosusu epesama na Fondation Simon Kimbangu. Tomonani na bapartenere mwa mingi. Kasi nzambe oza na programme na yo. Lelo bandeko ya Ravan babuti yelusili. Bango pe bayi maboko pamba te po ete balingi koaccompagner œuvre oyo ya tata Molimo Santo oyo bandaki na 1921. Nakopesa bango maloba na mokuse. Kasi na biso bakimangiste mama na likambo ezali boye. Basaleli biso produit oyo ebengami compte épargne kimbangiste. Ezali compte spécifique na biso bakimbangiste. Tango ozali kofungola yango na carte na yo ya kimondimi. Papa akopesa biso signal elembo ye moko. Bamama mpe bakolanda konti ya biso moko bakambi ya Lingomba. Buta barepresentant lelo premier suppléant. Ti kuna na se bakambi ya bassociation de mouvement. Mutu moko atikala nsima te. Ekozala compte rémunérateur. Ekosalisa Lingomba, ekosalisa biso banque. Na mokuse ezali nde bongo. Kasi malamu napesa liloba na mokambi moko na kati na bango. Representant Ravan apesa biso na mokuse tina bakomeni awa. Oye! Oye! Kimangiste, oye! Oye! Kimangiste, oye! 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 Espoir du monde église universelle! Au nom de la Revanche, nous remercions le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, je cite, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, pour l'accueil qu'il nous a réservé. Nous, la Remoque, première banque du Congo, sommes venus ce jour démontrer notre volonté, notre détermination de soutenir les actions de Papa Simon Kimbangu, notre ancêtre à nous tous. Nous demandons à tous les fidèles kimbanguistes de venir ouvrir nos comptes épargne fidélité kimbanguiste pour la construction de notre église.
et pour la sécurité de votre argent. Vive Arobank, vive l'église kimangiste, vive le chef spirituel Papa Simon Kibangu Kiangani. Kimangiste, merci beaucoup. On a fait l'utilisation de sa information supplémentaire. Tali ouverture ya compte fidélité kimbangiste. Awa a fait Sili Kasa ba agent ya Arobank bakozala déployer na ba paroisse na biso nyonso pour permettre na ba fidèle kimangiste bazala na facilité ya kofongola ba compte oyo bakoki kofongola yango na ba agence Arobank nyonso na ba paroisse kimangiste nyonso pe lokola na banzi l'information tolingaki tozozongisa micro na Révérend Matondo, directeur général de la Fondation Simon Kimbangu. C'est le programme sketch à 5 minutes. Mais la style a étalé contre fidélité kimbanguiste et vous allez accompagner avec l'octroi d'une carte bancaire. Carte Yango, ils allaient na effigie ya Papa Simon Kimbangu et Papa Simon Kimbangu qui a gagné Yémen. Donc, Yango ezali awa bazali kolakisa yango bilili ekomonana mais ekozala ya moke ndenge carte bancaire ekozalaka mutu na mutu na carte na ye. Voilà, osengi bandeko ya sketch faki apesa biso mundele. Amen. Tobete na bango maboko. Na expliquer pour la chambre. On a monté pour comprendre. Mon papa ne sait pas pourquoi kawa. La force de la famille moya. Maman. Tout vraiment. Il y a tout là. Comme la référence à mon conseil colio. Si vous nous avez fait mal à Tiago. Ngaïka na sema na émission. Na saki yango awa kwa ni saki mo moya mama. Hey!
mbungu wana izalaki kaka wa bisaki ngai mbongo na ye $800 akamakataki tiango et après nini ebungiaza kokamatana moyibi opepela mbongo nde mwana vraimen tutu na moment oyo ya 21e siècle bino koboma mboka na kati ya ndako tutu fidi mais nazo comprendre bino lisusu te ce n'est pas possible mais tosolola kaka na yo makambo ya compte bane osala otisa compte inano te bombaka mbongo na banque mais c'est ça et mon ami ndenge za awa bobomba mbongo na banque te na bien sûr toza sikoyo na compte épargne kibangiste compte épargne kibangiste mpona kotonga nkamba nkamba tobosana koyelikaki awa sikoyo bakese kotuna baina donc nabengaka yo nani Raobank yebisa biso condition kokota mpona tokoma mamre wana kozokaka molongi wana ekotana ndenge voilà mpona kofongosa compte épargne kibangiste esengeli ozala no na carte ya mondimi carte oyo eza elongi ya papa Simon Kimbangu kiangani donc carte na bisoko tozalaka na carte oyo batya elongi ya papa Simon Kimbangu kiangani voilà condition liboso carte électeur lisusu osalisi yango bafotocopie deux photo passeport aetokei ine tokomi na Raobank banque mosusu te Raobank banque mosusu te soki tokomi kuna avec $25 donc 23 000 francs ndenge koyamaofungusale wana okolesi compte na yo na pete nyonso mbongo wana eza kosalisa na yo na église likambo na lenga koloba yango wana donc papa Félix, vraiment Félix. Omoni yango tobengaka carte bancaire mais namoni na carte bancaire bakoma Raobank fidélité alomoni kombo na ngai na sekuna bayanama donc eza kolobake carte nanga mbongo nanga na bombaka na Raobank ere nyonso 0h, 2h, 5h du matin je suis capable d'aller na distributeur na suis qu'à carte na coûte ici na bimisi mbongo na carte oyo bozwa ekozala pene elongi ya papa Simon Kimbangu kiangani sikoyo biso bato bana bakendaka kelasi sikoyo kuna ekoma kobingana bana ntango nyonso minerval soki mbongo eza te na ndako anga nakotesaki mbongo naa na basi nakuzwa omoni makambo na lego benga nina lelo makambo kutela putu zero ndekete mbongo ndobiba mbongo minene kwa leka sema mbongo miwate
kama na likambo ezali soki bazongiseli yo twa na mbongo oyo banotia nangina loba olobi makambo na biso ndenge kozalela wana biso nyonso bongo mpona moni wana fidélité d'épargne kimbangise ndenge wana te bosiko kimbangise donc lingomba na biso ofisi nini ekozwa mpene nini ekozwa bina na makambo ya intérêt pourcentage oyo bakobanda kopelesa yo tala exemplaire kati kati na biso oyo kati na biso yango oyo kati oyo babanda kozongisela donc yo kopela eloko te ntango bazongiselo baka badamopesi na mbongo na yo 3% na pourcentage wana 1% wana ntango ya pourcentage ndeke na église nasila misala yayo lingumba atukaka 1% nyonso wana etikali te kozala ngai moko yayo fidélité d'épargne rapidité, sécurité, rigueur. Comme ça, papa peut inviter papa dans la cérémonie de la signature. Présentation des cadeaux d'abord. Wana ezali cadeau bandeko ya rencontre na ndenge ya botongi Yerusalem ya sika bango baye na cadeau na bango kolakisa epai ya mokonzi ya Lingomba papa Simon Kimankiangani pona kolakisa ete bandimi ya solo ete Lingomba to Yerusalem ya sika nkamba etongama na ndenge elongobani yango tomoni ete mutuka ezali koya malembe koya kolakisa ya bango cadeau tomoni ete ezali cadeau ezali na ba sachet bako fongola malembe po ete balakisa mokonzi ya Lingomba papa Simon Kimankiangani nini bango basili koyela ye lokola cadeau na moment oyo tozali ko célébrer centenaire papa Solokele cadeau na bango basili kolongola pa sachet mokonzi papa Simon Kimankiangani yawana koya malembe pona ko toucher cadeau voilà Ngendi Sankamba Nouvelle Jérusalem, bande de biso ya Raupont, solution et koya na ascenseur et non pas na escalier. Tous les nez se vont prêter Raupont maïba. Zoom, c'est la zoom, papa. C'est la zoom. Papa, c'est la zoom. Accueilli kofana na table pour être akoka kofana la zoom. Elle est colobée la première personne au niveau de l'église Kimbangis, c'est lui-même le chef spirituel, son nom Simon Kimankiangani, qui vient de signer ou bien d'ouvrir son compte auprès de la Roi Banque. Yewana mokonzi Lingomba akotia deja alinzaka na ye na mokanda na ntina kolobete
bofongoli compte na niveau ya Raobank esalemi ezali ndakisa na ntina biso nyonso bakimbangiste ya kondima ete malamu to fongola compte na Raobank po ete Raobank akobombela biso mbongo malamu mpe surtout lingomba ekotongama na ndenge ekoki malamu biso bonso na ndenge bandeko na biso ya Raobank bakodéploye bajango na différentes paroisses à travers la République démocratique du Congo, en commençant bien sûr par Nkamba, ville de Kinshasa, la Kanisi à travers République démocratique du Congo, Negeto Koloba, représentant provinciaux, Bazana Biso Awa, la Kanisi Raobank, à côté d'Abajanaï partout pour être massivement Koleka, la Ndenge et Longobani, Biso à niveau. Il y a un département, il y a presse information qui m'ont dit c'est Tokolanda Papa Sima. La Bofongoli, compte, na niveau, il y a Raobank, petit, mon abisso. Voilà, mon conseiller, aussi, Bissopé, Tokosala Mansopa était Tokofongola compte, mon abisso, Ezala, Yako Bate la Malam. Et surtout aussi, l'avantage na niveau ya lingomba, mama bende esomba, ma brique esomba.